Le 18 mai, ma maman Paris, Maya Sika, on est ensemble. Suivez www.panzasangoya-congo. Hommage à Papa Wemba. Babi Waneza Masolo, Yamvuata Kumvuata. Organisé par Chikito Mouchachino, Yolande Kanyebaï Nana Doutoula. Kanenge, la patronne à Balobi. Rendez-vous le 14 avril, hommage à Papa Wemba. Nous vous invitons tous. Papa Wemba Linga c'est belé, au moins la patronne. www.panzasangoya-congo.com. Ça va être bien. Et d'une image à Oboa Kabilili, à Opé Sansango, Boya. Le 21 avril, on a à Paris pour la première fois. Edino, yoza fin, mutaleki azate, oza suka, libulu zanga suka, mokako soa, kende, donc yoleki. Fin. Suivez www.panzasangoya-congo.com. Une image, yenda zo Panza Sango ya Congo, babi Sango ya Congo eko panza na wapi. Babi edino image. Sali image. Bonjour à tous, je suis Aimé Bossitampen, propriétaire de Boss Barber TV. En tout cas, bandeko, nous avons un plaisir makasi na sepeli. Enfin de Boss Barber TV écoute na satellite. Donc, ils ont na Congo Mubimba. Merci mingi. Le message ndenge opesi ngai na ko retransmettre ngo. Ba mama, ba papa, bandeko, mbote na biso. Ngai kombo na ngai Mpiansale. Nazali mwana ya Congo. Famille Mobimba ezali na Kinshasa. Mama atikala ye moko, papa a kufa. Ndenge naza koyebisa bino journée ya lelo toza ko transmettre message na makambo oyo ezoleka na kati ya mboka na biso. En même temps, nalingai na senga na bino, peuple congolais, toza lisusu na temps mingi te ya ko discuter entre biso. Eloko oyo eza ko déranger biso mingi. Fallait to percer d'abord abcès ya ko luka solution ndenge ni ntokoyi kozwa leader soki lelo yo ndenge biso tozali na makambo nyonso ezoleka na kati ya mboka na biso ezosenga mutu moko mutu wana atravaille na régime ya passé te mutu wana aza kofaire partie te ya parti opposition azali mutu moko out na nulle part une personne qui a l'expérience napesa exemple neti ngai naza na besoin na yaki lelo pona transmettre message ki nasali 6 ans na tie ba fiche na ngai libanda otiaki ba fiche wana na cadre na senga na bandeko na ngai soki bakoki kopesa ngai légitimité na koka kozala président na bango na Monsieur Piansale FIFA de Wolo autobi FIFA de Wolo président Mboka RDC c'est ça non? Oui. Est-ce que okoka pesa na sepeli mingi soko koyi kosisa message na yo comme ça na koka kwa nali na yeba penda lelo to vandino na poto wa mikole bele mbule bele lelo ozuli kanisi ya kokoma pe opposant c'est ça non? Oui, quelque part. OK. Lelo monsieur FIFA de Wolo monsieur Piansale oui siko nena yeba nini oyo ko promettre na bana mboka po ete ba yamba yo pe na motema moko bandeko na ngai ndenge to ali awa oyo na koloba lelo ezali eloko moko tango toza ko réfléchir en même temps il faut toluka tozwa solution toleka na action omoni na vie pour ko se prétendre que lelo yo ko za mokonzi ya mboka il faut se forger ko se forger c'est-à-dire ngai ndenge na ali awa na asir ba frère belé ba ali na sa mutu moko na travailler na sali association moko et sali un long parcours association ezali culturelle. En même temps, ngai nazalaka na entreprise awa na travailler na bâtiment. Et le koni ewe kozanga na expérience oyo ngana nango
na ba idée oyo bino bwana ngo tozana besoin kaka ya leader moko wana akoki ko rassembler bato nyonso tout le fait que na travailler na bâtiment nazana besoin nazonga na mboka nanga mpona construire mboka nanga ko construire jo biso to construire mboka et ko permettre que bandeko nanga bakoka kozwa misala po bakoka kozwa misala. En tout cas frère congolais na kosenga na bino bokoka ko sous-estimer nga lisusu te toza susu na temps mingi te. Il nous reste, on a besoin d'un leader, un moko. Leader, vous avez besoin d'un. Si vous trouvez leader, leader des Angaï. La preuve en est que frère Edino, tous en ayant en Akatapoto. Depuis la bande qui a affiche à Paris, est-ce que vous avez affiche? Nabi, pasteur Mavinga, on dirait qu'il y a affiche. Tout à fait normal. Oui. Pasteur Mavinga, c'est une personne qui est compétente. Oui. Elle est compétente. Et ça, c'est que ce que tu as, tu es en émission, tu as une valeur, il y a battu Moussous. Nga la yaki ya oboyi toza na problème moko ya leader na leader wana na leadership wana le fait que nga nazo kosenga nasengi tous les opposants beaucoup wa aider nga nazo ressentir quelque chose qui est dans moi na koki ko aider peuple congolais to le la passation ya pouvoir na passation ya pouvoir ya ngelo banini pays na biso za pays moko munene na pays wana ndete za munene lelo toza na faire mandat tous les peuples congolais. Na niveau opinion internationale, président est en place. À quoi respecter nouveau locataire Oyazagoya. Na niveau locataire Oyazagoya, d'abord c'est le respect. Mais normalement, là, tout le monde nouveau locataire, hein? Mais je me présente, je suis là. Yonde nouveau locataire. Naza n'a besoin de tous les peuples congolais. Oui. Nazali capable et je suis à la hauteur. Il y a quoi assumer autre responsabilité à payer Nabiso. Oui. Nazo senga confiance. Nazo senga boyebi na vie so ozali na confiance ya mutu tokoki kokende liboso ensemble tozali na ba opposant ya ba minene ba ali awa tel que bateau basa na ba parti na bango opposition na koki ko travailler na bango ensemble okoki kotuna ngai soki banani o nga ko travailler na bango ensemble ko travailler na bango ensemble outi kotanga sikoyo outi kotanga kombo ya Armand Mavinga pasteur Armand Mavinga mais c'est une personne qui est compétente. En tout cas, frère Edino, peuple congolais, na kosenga na bino, ngai na sengelo comme mon frère ndenge na yelelo. Oui. Mes chers amis, en tout cas, na politique, ce qui respect ali et qu'on permettre biso to ko kende liboso. Na combat o biso to anango, biso moko peuple congolais to komi ko so na entre biso, même na côté opposition et pourtant tout ça on a besoin de solution moko. Si. Tout ça va vier. Ngai na ali après. Ndenge na libona na dossier et puis na niveau ya démarche au basala ka pour okoma mukonzi ya mboka j'ai fait toutes les démarches na sila sali yango naza ko recevoir ba courrier ndenge na yaki lelo ngai na komi prêt ya kokende mboka